Ndenge ozolanda maman 100 jours. Peut-être yo zui temps ebele ya kolela. Ozui ba temps ebele ya ba pasi na yo. Ozui pe ba temps ebele ya kobondela Nzambe. Mais le but qu'on nous a sous temps ebele te. Mokomo na za na avion, na kati avion na zo voyager. Na moni papa moko aposa impembe na maman 100 jours abi oui. Ba isinga na simba, osoka na simbi ona biki. Nga ona bangi na bimi na kati avion boye. Abi pardon maman. Permettre ngaka na simba zoka ndaza mokonzi munene azai cadre mo munene vraiment zoka ndaza na maladie ya kati to pendant to vanda kina na avant to matana vol bato ba signaler ki wana eza maman 100 jours omoni ka oza nango soka osimbi obika Nzambe azaka toujours na ba oya bembe kwa na bango tina suka miso mutu na mtu ana appel na ye kana na appel nanga naza na vision nanga Nzambe puis naza na alliance nanga na Nzambe parce que tokoza la boye to zandingi mokote Mutu abana ko souffrir na tension na yeba kite ke na kokuta na mama mosakoli ke na kobika na yoka pasi eleki nga na ye kokota na lopango mama mosakoli ya moninga musapika apesa ordre ekite na yoka na toki banda jour wana nga na lobi ke nazalaki hypertendu esila. Ça me fait très plaisir. Vacuum TV officiel avec des luxe Arlo Wangi. Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour, je vous dis bonsoir, je vous dis shalom. C'est par laquelle vous allez suivre cet entretien qui vient à peine de commencer. Vous connaissez très bien l'idéologie, l'authenticité même de ces grands magazines très sonophones. On est là pour investir dans l'homme, on est là pour investir dans l'humain. Ici, dans ces grands magazines socio-culturels, socio-événementiels, socio-politiques, quelquefois, on est là pour donner la restauration au travers des invités, des célébrités nous recevons au travers de cette émission. Dressons nos fronts, on est dans la période électorale, les périodes électoraux, dans le Congo, moi, qui t'ai allé trop mal, et c'est un serviteur de Dieu, un servant de Dieu, les gapés pour nous qui m'y mboka. Ce qui le samboté, mboka na biso Congo, pena mawamingi, c'est pour ça, mesdames et messieurs, je vous supplie, je vous convie à vous installer très confortablement parce que cette soirée, comme on est en direct de la CNTV, canal numérique télévision, on est suit au travers notre radio La Trinitas 102.2 pour MHz, Vacuum TV officiel, il faut s'abonner là-bas et puis dans des pages officielles de Maman Esther Malela Londi, l'intercesseuse mondiale auto solanae, les à côté, les à quatre, Vacuum au travers de cette émission et puis numéro est là, maman peut avoir sa numéro. Mais avant tout cela, un grand merci à cette grande équipe qui me soutient, qui me laisse pas tomber. Donc là, je suis en train de voir à la réalisation par Padou Bomboussa qui est à la réalisation de cette émission Dressons d'enfants, la prise de vie. Yves Monkendi, pourquoi pas Daniel 3CCD, il est quand même en déplacement. Merci à Titiro Capitaine, à Diasona Malosi, hein, des gens qu'on travaille avec eux en collaboration. Mesdames et messieurs, la personne qui va recevoir cette soirée, c'est Maman 100 jours, femme de la délivrance intégrale. Il va dire des mots parce que demain déjà, comme tu en direct, demain déjà, c'est la clôture des 100 jours des jeûnes et prières. 15e édition du Maman 100 jours. Nous allons essayer de parler de tout et de rien. Merci à l'ingénieur Trésor Kiameso pour le compte de Jésus Réponse pour Nandenge Aosa Moussala Malamu côté Yamama. Merci d'avoir appelé la bénédiction comme au côté, ça me fait tellement du bien. Mais je dois vous proposer cet élément comme maman Malela Londi Esther Ninga Saïk descendre na Banda la Tambol na ville la province Mobimba ake na Bandal Mobimba Sikin Bisengo pour na Aïssa Bana Bandal cette fois-ci Bino.
Nazara ba stade, Nazara ba parking, dans la province, dans la Mikika Poto, Abino, cette fois-ci 15e édition, et ça, Naveni Bundi numéro 88. Chez nous, le VT invite. Nous allons voir la descente de Maman Sanjo Esther lundi, et puis nous allons revenir pour la continuité de ce grand magazine Tresson d'enfants. Rich Mangetti, Ngabou, merci comme vous êtes là pour nous assister. Suivant cet élément de Maman Esther Malela lundi, et puis on se retrouve après pour la continuité, pour plus de vitesse à ce grand magazine Tresson d'enfants. Suivant. Lelo tokeka tosa la sensibilisation hein ndenge bozo tambola zo kabola invitation ndenge sacrifice ko sa biso pe tozaka na ba moyen te donc babola pasi ngana utamboka na yaki nchasa na nzela mai na bwaki mais lelo la comment faire des photos na sala 2 jours amen na États-Unis na sala 4 jours na bongo na moyo kabila mutulipa amen amen ko jula mutunda kuna futi la kali amen na ko tangisa mutu classe amen nyoso ezaka bolimo nani na ko bale na mutu mwasi mais tozaka na biso nango te le bolingo nzambe ne te komisi biso boye ya bino nyonso ne boza boye eloko motu ya bokoyi ko zo na biso la prière ya bo mo ndika mtoko sa lobi mama bandi jeune ya 3 mois et 10 jours 100 jours nazo clôturer mon lobi na mabela nini ya bana toza biso sto bonde la pe ko sangisa bato na mona ba capacité na bino ko ngai na lingaka komona bato baza makasi ya kolamusa balinga baya kusambela baya koluka zambe yango ndeza motu ya pona biso na sima na yango eza na makambo na kolisa bino par rapport ya fondation Maman Sanjo ministère ya petite moyenne entreprise epesaki nga déjà partenariat ya makasi po ete pe banque moko esalemi mpona kopesa bato mbongo mpona kosunga bato bakende liboso amen ya pe na baorganisme moko oyo eza prépare mpona kotia bato maboko nga moko nde naza bo nasila lobaki na nzambe soki apesi nga pema na ye 2024 oyo nazotambola na bamboka ebele biso topreparaki na Autriche mpona kokende kozwa makoki esengeli kosalisa babola ata na moke moke baske kuna eza ebele mpe naza na baescalier moko bayaki deja koluka ngai po bakotia makoki na mboka ya Congo siko nyonso na tokotia na maboko ya nzambe tokende na Suède tokende na Hollande ye bamboka oyo baza na kosoutenir bato mpe Canada amen naza na visa ya 5 ans ya Canada c'est na ndokota na zobima kwete toluka moyen nini tokoyi kosungana na moke moke na nzambe a part wana nzambe ngamo na nzambe na daya na bozwi parce que nzambe na biso aza bozwi ya ba yende suka maka donc yende aza monene makasi yende bomengo ya ebele oyo ekosisa baproblème oyo biso nyonso toza nango yango na toke na mosala nzambe pardon totambola tokabola sala mosala soki nga nazwi moya kokabila lipangolo eza nzambe basongika nalingi yo mpe ozwa mpe ngolu wana na priere tolandani bamama batiki bango bazwi nga nazwi te problème te kitunga ezopeleka ezalaki moto asoka ntango okutana mama na nkuku omonaka bio donc azaki maladi makasi mais telaka kokoma awa ndenge ayaki na ndenge avandi asiami bikeli avant tokoma loki akozonga ne semo ndenge aza wana neseki ekobanga tandi bandanga na internet abenganga na telefone si mama akomi deya Kinshasa namoni kolandi na telefone mosika nafuti biye na ye baza ebele ya mosusu baza deja awa amen sikoyo soki yo moto ozaka na bandale makele nini ekango koya awa lobi tosambe yo moto oza kaka na coin ya balari ya dula ok nana comprendre message maman plus bolingo ezali maman lobai ne bandela azosala nini ne bandeta na tema voilà bonga elingi te ozwa koyimayima mpo satana soko okoti koyimayima akokoliselo makambo nyonso mpo oyebi te nini nzambe alingi ebai yo kokutana mama sanjo oyebai te nazala bino na bandali bato bena bango na boyi te nakosi
moto abolisi ke priere ya tout oyo tosala ngo na yo awa libanda. Merci à Padou Bomboussa, merci à Bandirotou Azobengabiso au travers la ville province de Kinshasa, Bandirotou Bengabiso na Brazzaville, Bandirotou Bengabiso en Afrique. Azane député, a postulé, Ezali clôture et à prière jeune et prière il y a 100 jours. Où Ezali 15e édition, 40e édition, tout Ezalaka. Cette fois-ci, servant de Dieu, l'intercession mondiale, AGG Boabino, cette fois-ci, Bandalongwa. Tobaïna Bandalongwa. Pour nite lobby ezala lemba, pour nite lobby ezala chango, pour nite lobby ezala na quartier mususu songolo pakala, mais lobby netaza natif ya Bandalungwa, to banana Bandalungwa, afin que bilenge na biso ya mibali pe basi ba besoin restauration autrement. Elle est là, elle va nous expliquer à qui j'ai dit bonsoir servant de Dieu. Bonsoir Yaya. Malgré
malgré beaucoup d'occupations, vous avez dit non, de luxe, mon fils. Je serai là pour répondre dans cette invitation, pour la sensibilisation, parce que demain, déjà, c'est la clôture. Ozalaki na makambo lobi belé, mais olobi non, mon fils, je serai là pour répondre à votre invitation. Merci. Puis ma tonne de mingi. Juste salutations au travers le monde. Merci. Nzambe azalokum apambola yo pe bandeko nyonso onalobaka nakoma ti nangonga suka po mutu mo apesa raison te onayokaki te oyebi ndenge Nzambe asalela biso bato soko yebi ko sosola ngo te oyeba pe te réponse Nzambe yaka na ndenge ebele ka ndenge ozolanda biso sikoyo eza déjà réponse po na ye mpo na koyebi soki elobi na ntongo samedi nde tolobaki le 25 novembre eza clôture il y a 15e édition 100 jours où ils ont prière il y a délivrance à peuple donc déjà lobby samedi le 25 novembre ils ont déjà bénédiction le vendredi lobby samedi donc bandeko bata biso ceux qui peut-être azali na maladie moko bandeko konyokola ye to lobby samedi le 25 novembre ezosila et puis bozo comprendre que ma maman zoloba pour makambo molimo ya Nzambe za ko mona ko liboma meza liboma te na yebisa moi si moko za stérile donc ozu ba temps ebele ya ozanga kobota ba année ebele ya maya misu mais nazo biso ke lobby déjà samedi lobby le to za vendredi mais lobby samedi le 25 novembre na Bandal na veni Bundi 88 arrêt Chibango eza mukolo na osambela pona yo ozwa kobota na yo ce que vous comprenez, mais nous avons que lobby samedi. Nous avons de la peau na yo okozwa libala. Pour moni yaya bana basi belé a komitika bazo benga waza célibat. Non. Nzamba sala mobali moko azi mukuwa moko akela nango mwasi moko. Siko ba bengo na célibat ndeni. No mobali a vinu azali. Déjà lobby samedi le 25 novembre na Bandal. Dengo zolanda maman 100 jours yaka lobby. Tika mambu nyonso. Lobby samedi le 25 novembre kokende sika msusute même ato lingo kende fête lingo kende matanga lingo kende koteka lingo kende musala to classe to wapi vraiment mais kako sacrifier journée à lobby samedi donc journée à lobby ezo équipe église te ato ça l'église atoza catholique atoza musulman atoza nani maman 100 jours azana ekaka intercesseuse nazawana pona ko prier ka pona bino pona mokili mobimba boyebi ke tant maman si ça va jeune oyo e botaka mbuma taka banda tongo nazaka debu banda tongo nazaka carnaval il y a des sacrifices ozo futa mbongo osa publicité yo moko nzoto ozolia te otelemi ozolandela bana Nzambe donc ezama sécurité il faut lola épée sa réponse donc tango ozoya ma soeur mon frère yeba ke lobby samedi le 25 novembre eza mukolo maman 100 jours azo clôturer jeûne et prière 100 jours 15e édition o ezana thème o elekeli yo moto elekeli Nzambe te nazo bengi sona pota wana ozana ngo eumeli nazo bengi sona maladie ezana libumu na yo eumeli nazo bengi sa ona chômage ba complication ya vie ba blocage yaka lobby samedi le 25 novembre na commune ya Bandalungwa quartier Bisengo avenue Bundi 88 arrêt Chibango na ko prier pour na yo okozwa musala pe voyage na yo wana ekangama ekofungwama pe maladie ozana ngo ekosila quel que soit niveau ya maladie na yo oyebi Nzambe aleka na nzela bato Bartima bika kezai mukolo moko ezai des jours te ayoki keza Jésus abandi kobelela mbala mo Yesu pa yoki Bartime abengisi Bartime ayebisi na sa eloni ya misu nange mona abimona Bartima biki pe mbala moko ndenge ozolanda mama 100 jours peut-être yo zui temps ebele ya kolela ozi ba temps ebele ya ba pasi na yo ozi pe ba temps ebele ya kobondela Nzambe mais lobi kono eza sous temps ebele te lobi ozolanda nga mwana Nzambe eloko moya mpeshe ote yaka na Bandal samedi tozoloba le 25 novembre eza samedi ya lobi tozobanda 9h ti 17h zwa bandeko na yo mobali na yo mwasi bana camarade boya na Bandal to sambela. Alors, servant de Dieu, on est en direct de la CNTV, canal numérique télévision. L'émission c'est très son enfant. Dans le numéro est au bas de votre écran. Un moment à l'autre jusqu'à la fin. Maman pas au numéro là. Servant de Dieu, il y a tout na oyo.
et belé à ma serviteur de Dieu, là ma servant de Dieu, Nzambe atika bango a pakata. Mais yon Nzambe jusqu'à présent azakakanayo. Nini ça l'attachement non Nzambe. Merci Nzambe akoyi kotika te mopakola minaye o yaponi. Nzambe azaka toujours na ba oya bengi po akoma na bango tina suka miso. Mutu na mtu ana appel na ye. Oui. Kana na appel nanga naza na vision nanga na Nzambe puis naza na alliance nanga na Nzambe. Parce que tokoza la boye toza ndenge mokote. Mutu na mtu aza na don na ye, mutu na mtu ayebi ndeni aviva na Nzambe. Do mama sans jour pe na yebi ndeni na viva na Nzambe nanga po na yebi ke nga naza mutu ya ba prière. Nous côté à gauche à droite et puis nous avons mis monisa parce que tant nous avons na l'examen na prière pour na peuple Nzambe yango no moni ke Nzambe akoyi kotika ngati lokola zo pesa nga bomo il faut za nanga pa ebiki na nzela likabwa chekat nange zo bikisa bato ebele yo moko moyika ndi totambo ndi bato bazolela ndi bato bazolanda mama musu mama simba ngata monga mona banga ba mona ga ota ko donc obima ata ko bimate lelo ezaki grâce moko ba komona yo moko mona za na avion na kati avion na zo voyager na moni papa moko a poussé un pembe na mama son jonga bi oui ba isinga na simba osoka na simbi na biki nga ona bangi na bimi na kati avion boye abi pardon maman permettre nga kana simba zoka na zai mokonzi munene azai cadre mo munene vraiment zoka na zai na maladie ya kati to pendant to vanda kina na avant to mata na vol ba to ba signaler ki wana eza mama son jour omoni ka oza nango so ka osimbi obika do ya sali makasa etinga na vanda yuli ayo ki sonité atali pe batute tiki ba ayi kotinga na vandaki ngom nazo banga ba voyage boy bato ko simba bosi bazana mamni habite permettre mon simba nde asimbinga na prier pour na yalobi naza kinde na ba problème naza kingani boy oyebi ke ezaki miracle mo terrible et mukolo mona ke sala croisade na mboka moko et ye mutu wana ndi mutu ayi ko soutenir croisade dans makasi na mboka nene sabana Nzambe ke mama sanjo kwaza lipamboli makasi c'est ça naza vraiment lipamboli pona yo parce que émission on est aussi l'émission na pourquoi le vendredi et cette émission monga na zolo beza prophétique il faut ba sosola na molimo po ayeba mamni na aloba mutu muso ko ba ndoko ba tika no makama na bango nkaba lobaka tika no melelo na yo ki ba témoignage ebeli mutu muso ko benga mama na na croisade na bika na memaka ndeko na nga bika libela na yaka na mwana nga akangola ma libela non na okate ko Nzambe na nga akota ka makambo bato nde na oti ko yebiso yaya ozolanda nga papa ozolanda nga député à lobby pour na benga no ba député à lobby donc honorable bino en devenir boya to sambela boya lobby samedi le 25 novembre même atoza kina makambo no mususu oyena to sambeli ko esi la 17h ozongi siko kina makambo na yo vraiment Nzambe alobela kingai na 15e édition ya prière mutu nyonso akoya pembeni no bosambeli na ye nga na komonisa loboko na nga likolo na ye et okoya kobika parce que ozana ba problème boyebi ke Nzambe balukaka ye et délivrance pe balukaka yango ndengo zolanda mama sans jour lobby samedi le 25 novembre yaka Bible lobby o baza makasi ba soutenir o baza faible Matthieu 11:28 Yesu azobenga azobelela alobi ba nyonso balembi na mikumba o baza na ba charge zo peser bango boye pai nanga ngana kopesa bino repos Seigneur Jésus-Christ azosenga oya na ba charge ezate ke pa ba mamandu na ba sokolo po to bakeko ba sokola bango tisi ko bazona na solution te bato bakendo nguma na banganga alongweti ake distance atika pe kozwe le côté mais soko e prière lopi au mona miracle mo terrible onga lobake muto ayibi eloko no azongisela yo po ya yo etikali ya yo bango bakoti bunganga yo kota bu Yesu parce que différence ezali na bato bakepa ina nkolo na bo bake koluka bato lobi samedi yaka papa yaka mama mema mukumba na yo zanango komi tungisa te basengi mbongo te tozaka na posa olongola makolo place ozali oya to sambela comme ça omeka ko vivre puissance ya Seigneur Jésus-Christ na nzela ya prière kande makomi ezolo bana biso keza na ba démon mususu bakendaka na nzela ya jeûne et prière eza na puissance ne bomona ki Esther akende ko mema libiki na bayuda pe ko sauver noko na Mardoché à cause ya jeûne et prière. Merci beaucoup. Akotaki 3 jours de lobby baningami eza mukolo yo clôture ya 15e édition ezo salima mikolo kama ezo koka otolobi na thème
elekeli yo moto elekeli nzambe te vraiment yaka pardon oyo quand même voir nanga ndenge ke parce que tozo ba tamingi ya kosambela nazo pondela ka pona yo nazo prier pona yo ndeko mobile ndeko mwasi lobi yaka skoto kutana comme nga nazo kita yo zui par okomona makamzamba osana bandal avenue Bunji 88 arrêt Chibango. Alors, servant de Dieu, la prophétesse très idéale, l'intercesseuse mondiale, parce que vous en a beaucoup d'intelligence, beaucoup de capacité à restauration. Maman, est-ce que prophétie est un effet nango na tango oyana yakala na oyalelo? Est-ce que c'est vrai na ba prophétie odnyo stoko yoka o batu ba koloba o ba ko sala? Est-ce que prophétie tilelo est en vitaminé? Prophétie est un don, est un message au nzamba pesaka à travers ba prophète bato bazana don ya prophétie. Et koko mateki ya kala to ya sika. Ce qui est comme koma ya kala na ya sika c'est comme mambo eza fabriqué. Na leko to za na sika, na leko to za. Est-ce ça na sika même ti na église. Ce que zana don nzamba ko utiliser yo pour la gloire na ye. Mais autre comme mon amour soit na to komona ke futi $200 ba peso prophétie on les a prophétie on les a prophétie on les a ba fabrication ya bandoki donc prophétie ezelo ko peut-être ne toza no boy o sengi pengate parce que ba senga prophétie amen nzambe soki alingi alobela yo akolobelo parce que mosakoli azana a transmettre message ce qui peut ezate na ko forcer parce que Delix ayambinga pour naza prophétesse na bando pese prophétie non ngati oyebinga banda tongo tipo quoi soko elinga mama mosakoli sakolanga naza ba biloko na te parce que on eza ko sakana na nzambe. Mais ce qui est message prophétique ezali même yo oye bateka na yesu mamoko ke Delix nzamba lobi nanga bobo. Donc na ba prophète ba salela ba cabinet dans les canaux d'administration et ambayo pour la prophétie 355 ans c'est que on les a fait comme un prophète eza mabete eza biblique ok de mon mais pour la prophétie le comme ba condition to bazo tekango on les a so prophète on est comme nganga pe comme bujabulu mais oya nzambe eza normal ko ke ko visiter prophète Nzambe et koko ma place azali pe Nzambe ko. Alors au travers de cette émission comment Dieu vous utilise au travers de la prophétie? Non, parce que vous avez la parole. Vous avez aussi la prophétie. Oui. Naza prophétesse. Oui. Naza motei, naza mukami, naza na makabo ibele nzamba cheka tanga. Mais Nzambe akosalela nga na prophétie na moment alingi kopesa ngai prophétie. Ce qui abina sakola pona mboka na sakoli, na sakola pona batu na sakoli, na sakola même pona osiko na kosakola ce qui apesi nga yango. Mais ce qui ezati na komisa la te parce que naza nango il faut na loba. Douane komi babiloko mutu mo azo fabriquer na kati na ye pour être alaxaka ki aza musakoli. C'est ça. Yango moni ke ba famille belé panzani likolo ya ba faux prophètes na ba faux prophéties. Parce que ba famille bazo kabwana omona makambo ko lobeza te omoni Delix azana kindoki omoni tata mwasi na bino azana kingani omoni songolo basimba kisi omoni ko ndenga ko mboy baimba bomayo baimba liabino yango ba prophétie yango ye kuna lati caleçon en rouge wana kuna lati soutien bleu kuna sali boy ovanda na matonge na biso parcelle na bino ezana boy eza siko wana nyoso ezoloba eza nini biloko na tout ezani et na tinate faut pesa bato prophétie ezo kangola bato to ezo kebisa mutu alongo na masumu a changer nzela to mabe moko elingi ko ya toni ke makambo bato bazonga ko chango o ezana ba sens te et puis makambo na mingi ya lokuteza makasi nyebi bana moko bayaka epa nanga ko tubela bayi mama to ando sa ndine ba prophète ebele batanga etangaki omona ba ye ba pesi sombongo. Si tu as maman kambeza ndakwa ya grande sœur na biso to maman bakoya ba bisa secret to bazwi oyim kala bato ba makambo renya ki bazo kunda ba soki sota ba ngulu ba nyau ba ndakwa batu ba no sabli wana bana misala ba misala ba bana misala bando sala kata ba kata ba ndakwa ba makambo ya venga ndao na ve ba misala bo venga ba misala mona ba yenzo kandi ba prophète ndo coopérer ona nga bato ba ko tubele pa na biso oui prophète aya coopérer na ba misala to ozana ba semeki na ndako to ozana ba ndeko na ndako to ba batukani za ozana ba na ndako ba pesi ba mbongo ali ba fabriquer bazui ba timoli ba kundi quelque part dans prophète akoya ndako na bino ligoro des obima ezabilo eza mensonge yango muni peuple nzambe fo fongola miso lobiko ezaka na kombo na Yesu na kondima na yo pe na prière ezati makamnyo so ba sermoni ba muni biso to simba ni mai ni mafuta ni mungwa
bato bazoya kobika par la foi nayebi ke nasali sacrifice ya jeune nazwi tamula liboso ya nzambe et à partir ya jeune onga nasali sacrifice nzambe azomonanga talaka banda tongo nazokabula mwa mbongo pesi babola osali boy nesa kan nzambe kanisa voilà siko onga nazosala na eza déjà nazosemer quelque chose donc nzambe pe akotala musana osala pe na nzela nanga abikisi pe bato apamboli bato. C'est ça. Ezate ke o ba makambo ebele wana biso to sala biloko na te. Biso ezaka prière. Donc nde boko ya lobi samedi to bandika lo sambo. To zui temps na biso adoration, ya louange, to koti na repentance, to yoki lo banazan parce que lo banazan me ko pousser biso na kondima pour kondima nde kobota miracle. De lokola nzambe azala kananga ayoka ka lo sambo nanga ezali déjà likabwa pesanga pona sambe la bato comme bible ezolo bake o baza makasi ba soutenir o baza faible de lokola ezali déjà eloko yo biblie e pesi biso ndingisa ngana za na don wana e tango ngana ko sambela bato nyonso bakoya basambeli nanga elongo nzambe akoya no la bango yango mona ki bato bazo ba miracle ebele sango to simba bango. C'est ça. Talaka ba action les kala ba stade na ba terrain partout na mboka nyonso otalango komona ke toche mutu maboko te me mutu mwazo bika na full to yebi pe yete ayaki auti gauche auti droite ayiko bika yo moko mwen tozo tambwa na ni carnaval tout ça qui bato bazo témoigner bato so bazo landa so atiki nyonso landi biso voilà ozo mwa ki bato baza et puis bazo lo bango sérieux oui ba yebi baza na ba souvenir ba prière et po bango balanda ba mona déjà ezate ke bozo forcer eloko moko boy non bana nzambe bozo na mama 100 jours tango ese koki ozana posa délivrance wana posa changement ya vie parce que tant to sambela te ka bisambela kako bandi ko sambe banto nti pourquoi wana na retour te non bible lobi mutu moko ta ko yepa ina nkolo azonga lolenge moko ndenge bokoya lobi na tongo bokozonga ndenge bokoyela te yango moni ye moko Yesu Kristo asalaki miracle apesi batu lipa mbisi afulisi yango po batu balandaki ba umeli kande tolo baketo kutana lobi samedi le 25 novembre na bandal na reti bango wana osambe na mama 100 jours toko banda 9h to 17h tanaka batana na ndeto kozwa yo kalisi Yesu akotika obongo il faut asala miracle parce que yo kozala wana. Alors servant de Dieu lobi sa 15e édition il y a clôture, il y a prière, il y a jeûne et prière, il y a 100 jours. Maman, on a une édition surtout 1, 2, 3, le 15e. Nini on a la distinction. Bon, que c'est une édition surtout passé na mokolo lobby. Nzambe amemaka makambo na ye na lolenge na ye etikala kokokana te atambala moko parce que biso abongola ka biso. Yenda tikala bongo na aniti. Oya kosa lobby de lix na yo nanga to ebité. Mais tokomona ngo tokoyoka ba témoignage. Donc chapitre monsieur asike au fond malobi na ye azana makambo ya kosala nzambe azana bilembo ya kotika nzambe po akita pamba te ayaka modèle te tokoyiko yebele modèle oyela mais tokosituka pe biso tokomisi nzambe mais onga na yebike akomi monisa na lolenge oyo asi akanaki parce que ezali 15e édition pe na thème nango oyo lekeli yo moto elekeli zambete yana bato bakoya na ba charge yana bato bakoya na ba kilo yana mutu so ya si lembi omweko mutu azaki pembeni ya lizi ba bebe test wana donc ye bato bazo mibwaka na mai bazaki na bandeko na ba yazaki na mutu te mais loko malamu alongwa ita vana ineka wana c'est ça mais omwe modèle abikelaki na ya yeba ite ka obika bato ba yeba ipete ke mutu akozwa pe lola ne bandeka lobi donc lobi déjà baninga bi mutu na mutu oye bandinga obikela te mais yo zala avant tozonga totala élément ya sensibilisation ya maman na ina tuna mutu na oyo ebela bato bando benga maman Esther Malela Londi l'intercesseuse mondiale o aza o kapika ya Jésus réponse o atambola raté abimaka na nzela te lelo obimi na nzela bato basepe na yo moko sentiment ezaki ndene ya komona ba maman ko sepela na ba papa na ba cheke na ba joueur tout le monde enthousiasmé ya komona maman Sanjo et puis yo poza ya communion na bango zo pesa bango mbote non ezaki bien na moina bana mike yewana azaka boye yewana omoni na bana classe ba binya mike balandi ba kotiko tina birono na église esala inga vraiment sengo bana ba uti classe bazolanda batu nyonso dona yoka ki vraiment sengo parce que mobile na ngai bisanga il faut ko bimaka faut tambolaka parce que ngai ata TV na bando tala te
Et ça nous faut la pour mon maman où ils ont les canaux mukili. Au moins, toko voyage même toke mboka mupaya bo mona na kangami na nka place mon koso eze église na kinate habité. Faut ko tambola. Et moi comme maman toke ata na ville il faut mona mambo za na mukili oyo. Ndenge za la kapo yo vandeli kaka ozaka ozo prier mais ozo bonde apona bato. Mona pe ba makamso les canaux mukili. Nzamba pambola apôtre Marc Londi po. Oh to besi ba motele. O bato musuba comme ça confusion na apôtre Marc Londi na yo ba bien non maman a postulé. Mais ça qui na campagne n'était. Ils ont une campagne d'évangélisation et une campagne électorale. Ya yeko ya bukoza na yeko ya mais ma mère qui on dit maman honorable. Ah oui, maman honorable. Parce que to mina ba période dango hein, ba mona confusion. Apôtre Marc Londi atangela en classe. Oui. Et voilà, ils ont vraiment Thomas. Il y a quatre personnes à Montebelé. Alors maman travers cette émission, dès travers cette émission de son enfant, ba député en devenir trop agité. Na ba kondi bazo ebate. Okoza malwa morote ya kimia et qu'on peut savoir restauration parce que tout le monde a adopté les élections. Mais il y a toujours beaucoup d'agitement et beaucoup de doutes. Que même moi ignorant ça quelque part en étant prophétesse. On sali en kolo ya mboka Congo nzambe apamboli biso na yo na sena moi na mokilo précisément na mboka Congo okokoloba na bango ni. Non, il est qu'on a kolobeza que mutnu so za na kimia parce que suite au sala makambu ozana kimia te et pesaka mobulu. Parce que il y a une période moko eza moto hein. Mais avec Jésus nous sommes facile. Amen. Donc tozo ponde là, tozo senga kimia ezala, tolingi ke élection et les bien, tolingi ke mutuna mutu azwa quelque chose à gagner na oyazo luka et ezalaka esengo pona biso mobulu ezalate nzambe mobulu ezalate. C'est ça prière nanga. Tout à fait. Parce que na bandi o nzamba lobi ezali boité. On les a uchabat na ba trouble. La confusion. Donc totika kolomboka kolomukili nzambe asala donc mutuna mutu azala kana présence ya ce qu'on a bato bazo tchara bat na confusion ko lo bala on travers cette émission maman Esther Malela Londi bon mokilio eza mutuna mutu akoloba oya lingia eza ko abiso na Congo mutuna mutu azana modèle na ye c'est ça hein oya koyo kape ayoki ya mutu eza ke tokokite ko tchaka bato ba trouble donc bangisa ka bato ko lengisa ka mokili ko tchaka makambo belebele non tozana mokili c'est vrai que ba makamboza moment où nous tozana ngo tozo traverser ya moment ya moto mamboze belé mais lokola tozaka na nzambe il faut ko tikela nzambe makambu nyonso ngana zo ba courage na bandeko nyonso et puis to tia molende na losambo nzambe asalisa biso na zo bengisa pe bandeko na biso nyonso wana ba konzi nyonso ba cadre nyonso mapinga mboka ba député na biso ya lobi vraiment boya lobi samedi to sambela na bino na bandal avenue Bundi 88 à Rechibango vraiment nzambe na biso sala mutu nyonso aiba ko gagner na kwena ye pe nyonso ele ka bien souci ezaki to mona 2024 et puis kimeza na mboka na biso c'est tout. Merci, nous allons retourner à côté de la régie à côté de Padou Bombou Savant nous donner cette image de la sensibilisation de maman Esther Malela Londi et puis avec des témoignages hein, et puis nous allons retourner ici pour la continuité de ces grands magazines Tresor d'enfants. On est toujours là avec l'intercesseuse mondiale Maman Esther Malela, Maman 100 jours. Ah, batbalingi comme Maman 100 jours. Hein. Eh, Maman 100 jours. Kalayowana. Eh, bébé biso. Et ça qui vraiment le lot est sengo na bandal. Suivons une image et puis tu vas vous en apporter pour continuer ma son abisso. Et puis nous citons directement. Nzambe bo pambolama shalom shalom mama 100 jours azo beng sabino nyonso na occasion ya clôture ya jeûne et prière 100 jours 15e édition baningami o eza na thème o elekeli yo moto elekeli nzambe te bipa yo suki nzambe abandi ko sala c'est vrai année 2023 et bandaki janvier to komi na novembre elobi te ke nzambe abosani yo elobi te ke nzambe a répondre yo te mais ali kambu ya ngonga pe na tango et na nzela ya jeûne et prière clôture ko sala ma samedi le 25 novembre nde mukolo nzambe ako répondre na mituna nyonso tuna ki de kobanda début ya année prete osilisa mbula oyo 2023 moningami kozanga te ya kozwa bénédiction na yo yeso kokota likambo ya basi nyonso babotaka te baya kozwa bana basi nyonso babalaka te baya kozwa mabala yo muto za na chômage yaka kozwa musala yo muto belaka yaka kozwa guérison e bokomiselanga sango na bandeko na bino nyonso bazala na ba problème o alinga koma député aya to sambela pona epo nzamba matisa ye azana posa a voyager aya to bondela pon kolo libérer visa na ye
azana posa azwa diplôme na ye azwa kate aya to sambela pona ye komisa sango nani oya lelaka nani oya azana makambo epesa bino pasi na ndaku na famille to camarade na yo yebisa eke komitungisa lisusu te occasion yango yo samedi le 25 novembre eza clôture ya jeûne et prière ya maman 100 jours nzambe asalaka na ba prière maman 100 jours bato ebele babala babota babika bakangolama bakufi basekwa bakatani batambola batu bamona loboko na nzambe en tout cas yaka okosila na likambo na ina sukisa boye mukolo samedi le 25 novembre ezande kosila na nde makambo osilani na makambo nzambe akoti na ngambu na yo alongisi yo nzambe ya mama 100 jours akotaka makambo ya bato kombo na ye Jésus réponse samedi le 25 novembre kozanga te na sengi ba famille toya kokende sika mususu te tokosilisa 17h so tosisi 17h wana oke na ba fête oke ba matanga bato batekaka pardon bokende koteka te poza na problème ya kozwa délivrance ya koteka na yo ya ba commerce na yo mutu moko azanga te ato sambelaka wapi prière ya 100 jours eponaka te adresse ezali na Bandal avenue Bunji 88 arrêt Chibang en face ya Kini marché so komika na arrêt Chibang tunagaka église mama 100 jours bakola kisoto benga na numéro 82 23 44 233 samedi le 25 novembre miracle kosalema ana Bandal avenue Bunji 88 mutu nyonso akosila na problème na ye pe nzambe akolongisa ye kozanga te pe kotikala te ponkolo akotuna yo oyokaki te Hébreu 3:7 bon ngai ndenge balobaka ke bato bazalaka condamné ngai papa kufa atika biso na lopango ya famille donc lopango papa bokola biso na ngai na bandeko na ngai tozobota kaka wana bopotana kaka wana ngai benga potanage papa po ezosaka pasi po image ona eza te ngai na ndako baboti nazolala na chambre moko ba chambre ezalaka soko otiekaka mbeto ekoki place kutu oyo kokotia lokolo boye eza te donc epuis chambre yango ezalaka toilette douche mais par la force des choses ezalaki transformé aménagé yango comme chambre ngai na mwasi na ngai tolalaka wana tozobota kaka wana ngai naza na ndenge na ngai na na Jésus réponse ngai nalanda mama bénéficiaire ya 100 jours année passée talaka cancer ya poumon ya libele ko bakata likolo ko kata ya poumon ko kata ni mais na nzambe oyo ko amalela londi so ingasi na bika déjà pour asimbi karabika au nom de Jésus tatola guérison mais le même jour na tambola pe besila cancer pe bika nazalaki muto abanoko souffrir na tension na yebaki te ke na kokuta na mama mosakoli ke na kobika nayoka pasi eleki nga na ye kokota na lopango mama mosakoli ya moninga musapika apesa ordre ekite nayoka na toki banda jour wana nga na lobike nazalaki hypertendu esila nazalaki na problème ya kobota nga na mwasi na nga ça fait à peu près 9 ans tango na tieka makolo na nga awa toza déjà na résultat nzambe aza papa. Votre frère qui vous parle, j'étais comme vous. J'étais condamné, j'étais bloqué. Tout ce que j'entreprenais comme activité ne marchait pas. J'étais arrivé presque à la fin de mon souffle. Mais lorsque je suis venu expérimenter ces dieux qu'on appelle Dieu de Malela Londi, j'ai vu sa main, il est intervenu. Il a fait pour moi des merveilles, il a opéré des miracles à mon endroit. Servez-vous de moi comme témoignage et ce Dieu-là va agir. Merci à Padou, Bomoussa, Bokia Lokondo et Fapekato. Merci à Daniel Tissungoton CCD depuis quelque part. Merci à Madame Particia, notre directrice. Salutations de marque à vous. Pourquoi pas à Messie Guillaume Dérage, Moubenga. Salutations de marque à vous. Pourquoi pas notre directeur technique Cédric Loalaba. Merci à Richard Ngamou Tarabiso. Au travers de cette émission, là, je profite pour souhaiter très joyeux anniversaire. La maman pasteur na Canada, Azolanda Biso, au travers de cette émission, maman Angèle Poso Mimbo, Alobi, maman Esther Mandela, Andi Maranzambe Nayo. Et belé à bateau, question à tout bosso, Nzamba Pakata, Tika, ma serviteur, Moussou, Nzamba Zari, n'a tout question, Azolanda, na Montréal, na Canada, au PCB Mbote. Tango. Abipani, Jésus réponse Moko, Jésus réponse Moko. Il faut un peu na Canada, na Montréal, Nengo Sali, na Bamboka, Moussou. Donc, oui. Kalamingiti, tout comme on a naïe. Est-ce que l'implantation de l'église, Jésus réponse, à part l'Afrique, na Congo, ils sont dans Bamboka Nini. Parce que Bamboka Baleli, Bazan a besoin
Oui, bango pe kalate. Est-ce que c'est côté ezo kende okota kota lisoso. Oui. Donc je te assure pour ma visite nkolo pambola biso déjà. Donc ba mona biso kala mingi te bi pa nyos na lisungi ya Molimo Santo. Le révérend pasteur Samuel Luzingazo na Portland amène à Bimo comme souvent au titre de l'invitation Bazabe a besoin ministère et en États-Unis mais na Portland amène frontière à Montréal. Problème T. Ce qui bâtit une invitation à Oya. Alors, maman, au travers de cette émission, vous avez apprécié, ça vous fait comment? Bon, tous les gens ne pas Nzambe parce que tous les Nzambe azali si biso pona peuple na surtout maman son journaloba naza pona ba Nzambe yango moni yanga vina lixa kana ba Nzambe. Mais il y a certaines personnes qui ont dit ma invitation pas maté non, ezate ki ndima pas maté ceux qui et namoni ke etangami na kende. Mais ceux qui n'ont pas ba makambu ya ebele bele wana vraiment na kinda te. Mais ceux qui za pona pambola bana na Nzambe en tout cas na kindaka na kinaote même na kishasa na te abisiki ebele pe na bamboka libanda to kindaka to côté ya to tambola partout pona lokumu Nzambe. Donc alors servant de Dieu na tuna mutuna pour que tout l'espace pour le bas au benga batu no boni élément de sensibilisation na ti le cas na tuna mutuna mama nini sala ke ora ozala ngwesilate pawa ozalango évidité ozalaka mama sanjo otoye baki tilelo vous changez pas vous êtes toujours avec la personne divine qui est Jésus-Christ oreilles oscillate moto na les oscillate osimbisa moto la panane tozwa moto la panane yebisa zo secret Jésus de Nazareth Yesu ki azana yo atikai toujours na yo comme na lobike to kufite tozana bombo. Est-ce que maman vous avez ozana personnalité mune na mboka na Congo? Oui, Nzamba déjà il y a mokili mobimba partout nangolo Nzambe. Ah oui. Est-ce que orano est aussi la témoigne? Non, Yesu azakati nanga. Ngate mutu nazo vivre Jésus-Christ. Est-ce que ba ora etengami etelingani baza société so bangi bazonga sur le bon chemin. Ba ko yata lobi na clôture après ya sans. Mutu nyoso ki mele pa Nzambe, so ki mutu amoni ka bebisi alliance na Nzambe. Nzambe aboka te asundola te mazela kaza papa. Oyo kozongela e aoyamba yo. Donc bana Nzambe nyoso bazolanda biso soki oyebike oza ya kotengama oza ya kobunga ozongeli Nzambe azali Nzambe pona koyamba toujours ba oyayi. Lobi samedi le 25 novembre eza mukolo o mutu nyonso esengeli aya kosambela na maman son jour. Nga déjà nazoloba ke samedi déjà yango tano ba yango c'est pour toza dia butu. Donc kala mingi te na tongo ya le 25 novembre samedi eza déjà lobi tongo tuzo banda de 9h à 17h na commune ya Bandalungwa otomesana ko benga Bandal avenue Bundi 88 arrêt Chibango bana Bandal Chibango arrêt Chibango kana arrêt Chibango wana au moins déjà panneau na biso eza wana so tuni mutu c'est pas maman 100 jours ba ko lakisa yo et qui Jésus réponse e bani ba ko lakisa yo eza place ko bunga te mais message na na succès nango eza ke na ibande sabino eza na ndenge Nzambe asalaka. Et puis miracle Nzambe pour mon ango ezate qu'il faut ba cérémonie ba ça ba pratique non Nzambe asala makamni ka lokola mupepe boye mambo salimi au moni samedi ya lopi mais le 25 novembre et ça journée na yo naza koloba ne baloba kobeta CT donc lobi le 25 novembre et ça journée na yo mutuzolanda biso Nzambe akoya nolo na makambo yo osenga ki banda ane bandaki bambula na bambula okozongo lobi samedi le 25 novembre soko yo kelinga malamu kasi na yebi ke Molimo Santo akotouche pa ko lakso ke makamama sans jour azolo beza bongo po Nzambe azobenga yo mutu moko ta koye pa ina nkolo atika lolenge moko. Merci. Lobi soko ye oza po makobota Nzambe ako visiter yo wana po ma santé okobika po ma musala libala oza problème nyonso ezotungisa yo po jeune ya 100 jours ezaka délivrance ya peuple eza prière ya délivrance ya peuple donc Nzamba ko contrôler comme to comme na fin de l'année abando tala maladie nini abando tala empêchement ni problème nini azolongola ngo nyonso kati na bana nae à cause ya sacrifice au mama sali. Donc lobi samedi le 25 novembre de 9h à 17h mutno sozolandanga tous na ngaba atuza na masina kingasani na malu partout en tout cas zwaka transport na yo yaka na Bandal kitana à Chibango en face ya Kini marché. Numéro maman 100 jours maman Lila Lundi Zali 082 plus de 143 23 44 200
33 plus 243 et 82 23 44 233. Église Ezouamina Bundi 88 arrêt Chibangu en face ya Kin marché. Ce que vous avez na Facebook et na page Eza Jésus réponse officielle to na TikTok Maman son jour na chaîne sur YouTube Ezali Maman son jour intercession. Église Ezana Bandal comme na Otioloba adresse Ezali arrêt Chibangu. Le lobby Ezali clôture ya jeûne et prière 100 jours 15e édition o Ezana thème o lekeli o moto lekeli nzambete yaka lobby kozanga tezaka mukolo moko ya lobby samedi le 25 novembre et kosi la peka lobby wana to bandi na 9h 17h. Merci. Merci mesdames et messieurs, ça n'est fini pour cette soirée. C'était la prophétesse mondiale, l'intercesseuse mondiale, maman Esther Malela, l'une des femmes de la délivrance intégrale. Moi, je connais cette femme. Mesdames et messieurs, partout où vous êtes en train de nous suivre, venez et puis au monde salaka. Et puis ça rabatte c'est restauration. Merci à l'assistance directe de maman Esther Malela, la sœur Stella Mujinga qui accompagne maman. Pourquoi pas l'ingénieur expérimenté, perfect, ingénieur Trésor Kameso. Merci à mon réalisateur, pas de cœur mais de l'âme, pas d'où. Bombou Sabo qui a le condé Fapekato, pourquoi pas à Yves Moukindi qui était à la prise de vie, à Didiero capitaine, à Amida, à Diasomologie, Bandego, tout Batalibiso, c'était la prophétesse très idéale de la République démocratique du Congo. Maman Bisto Tiko Bouete, Pambola Moanayo, Pambola c'est grand magazine de son enfant, même émission de la musique, place des artistes, Lobano Moko, écoute Abiso. Na monté mais puis ça c'est c'est Kolo parce que malali bosso maman aya au travers cette émission entre son enfant Kolo Apambola on a si Apambola vraiment émission oyo c'est to landia ngotia wa sekeza vraiment na tina makasi amen okende toujours liboso na bande konyoso amen. Merci. Plus de rediffusion sur la C1 TV canal numérique télévision et Bakata ya chaîne Mboka Congo Kafuba. Il y a chaîne Mboka Congo, canal numérique télévision, la télé numérique. Suivez-nous aussi au travers de nos radios, la Trinitas 102.2 MHz, pourquoi pas Vacuum TV officiel, abonnez-vous. Merci à Cédric Ngongo, merci à Bandeko Toazon dans la Bissopé. Vous s'abonnez dans la page de Maman Esther Malela Londres pour vos informations, rater information. Encore une fois, merci servant de Dieu. Mesdames et messieurs, c'est par ici, nous mettons un point terme à ces grands magazines. Allez-y comprendre. J'ai dit, je parlais, je finis. Fin de citation. Tchikita, tchikita. Tcha, maman lobika pembe. Fa comme toujours, net kana lola. Ciao lao. Delix, ça me fait très plaisir. Vacuum TV officiel avec des luxe Arlo.